Sarah Tola TV. Papa docteur Ginza ana morgue mais yo kende ko zwa zemi. Benita balakilaka mwana na libumu mabete parce que na maman. Mais Benita obota. Mais mwana obota wana ozana docteur ya elongia docteur Ginza. Et puis l'enfant là a connu toute ta vie. Parce que esprit à docteur Ginza na ochango na mwana oyo obota na libumu. A onyokola yo na Ramsey toute votre vie. Mbongo o nyonso papa na tikeli ekosila na maladi o mwana na bandobela. Mbongo wana nyonso bandosila na maladi ya mwana oyo o bobota na Ramsey o bandobela. Benita parole na loba lelo. Loba nzamba existaka te. Yo loko sakani na mémoire ya docteur Ginza Benita omonaka bolamu te. C'est l'enfant landa aussi son bongo wana. Benita biloko nyonso bando sombo bando tekango pona osala maladie ya mwana obobota na Ramsey. Benita Ramsey va arriver en Europe à Okimayo, orphan d'Anaote, et tu vas souffrir avec cet enfant là toute ta vie. Toute ta vie mwana wana a onyokolo na malade. Jusqu'à ce que Aobomayo, parce qu'il y a un petit à l'envie. Pour ça qu'à esprit on a l'amour si y a docteur Ginza na côté ça on a libumunayo. Kaka ye mutaro nyokola yo, moi na wana ndako nyokola yo. Jusqu'à ce qu'il y a côté vina yo. Okoka soute parce que mona mwana obela okufa. Et moi na wana molimo na china kati na e e olungwaye. Merci beaucoup. Sarah Tola TV. Topé nazana ba compte à rendre na Benita. Non, Benita c'est ennemi na ngate. Na liste ya batu nanga o bana carnet rouge comme ba ennemi Benita zate. Sarah Tola TV. Botika système ya sentiment parce que nde toza boye maman monta olinga mwasi na ye mwana na ye ya mobali. Mwasi na ye ba bimisela ye vidéo ya fidélité ya mutakala peu importe ya niveau ya état de santé ya mobali. Sarah Tola TV. Ce qu'on manque qui ba belle famille na au respect, tu n'as qu'à les demander pardon. Sarah Tola TV. Mais eloko ezota la biso na kati ya histoire eza que nyonso to mona na réseaux sociaux eza ya kokopier te. Sarah Tola TV. Benita za ko se permettre ya kotika ba camarade na ye ko fongola munoko ya ba camarade na ye ba finga belle famille. Sarah Tola TV. Makambo yo linga ko prouver mokili. Okoti de na kacha libulu moko boye na famille moko boye bazo bimisa ba secret na on a facilité parce que biloko nyonso zo bima na réseaux sociaux c'est la famille. Sarah Tola TV. La chaîne qui assure, Mbote na balandi nyonso ya Sarah Tola télévision, babone na biso na émission na bino ya Zip Zap. En tout cas la famille makambu. Eza koleka na kati ya communauté na biso ezo sala pasi mingi. Bande ko bomona makambo eleka na kati ya communauté za kaluro la buzz. Benita sali, Benita zongi si papa sa kufi. Mais au moins batu bazo kufa pe na kati ya réseaux sociaux. Au moins ba mabala pe zo kufa ya solo na kati ya réseaux sociaux. Ba scandale zo sala ma ya solo na kati ya réseaux sociaux. Mais Congolais zo bungisa ke toza ba africain toza ba bantu. Est-ce que kozala une personnalité to kozala célèbre to pe kozala influenceur ou bien influenceuse? Et là qui si eto me ma vie privée na yo mobimba na kati ya réseaux sociaux? Est-ce que moi je suis influenceuse? Il faut même qui influence na eti na kati ya ba belle famille. Est-ce que il faut même qui succès na eti star na eti na kati ya ba belle famille? Bande konanga. Ceux qui makambo ezoleka na communauté, tozo analyser ngo malamu te, toza ko détruire ba foyer belé, toza ko détruire ma bote belé, toza ko détruire ba famille belé sans le savoir. En tout cas, lelo na rolobela vraiment sujet à Benita. Ndeko na biso a moi sur na TikTok. Na mobali na Ramsey. Est-ce que kota la mariage topé libala oyo ya Ramsey na Benita? Est-ce que za na vie moulai? Kota la mariage a bandeko oyo, est-ce que kokende musika? Est-ce que Benita za victime to pas za coupable na liwa ya papanza?
makambo ezokomela Benita lelo na kati ya réseaux sociaux na ba belle famille na ye. Est-ce que ça vengeance te côté ya liwa ya papa nta bandeko toza ba bantu makambo eza minene lelo to mona ka makambo ezoloba na réseaux sociaux mais dans le monde de la spiritualité il y a deux personnes au bazo kufa. Est-ce que Benita za mal entouré? Est-ce que famille a Benita ndeza ko accompagner Benita na ba erreur? En tout cas bandeko nanga batu musubo komela biso na ba commentaire eza makambo ya famille ya batu etali binote. Est-ce que soki famille wana eye na makambo na réseaux sociaux te biso toza banzambe te toza ba Jésus Christ te poto yeba ke bitumbe bimaki na mombele poto yeba ke Benita mankaki ya mobali na ye poto yeba ke Benita salaki boye c'est que eza sous privé te eza makambo eye na kati ya communauté eza ba famille ya batu mais soki nga sara na poni na salelango analyse parce que eza ba famille o ya batu mais eza ba scandale oyo ezotika la bana batu na mitu. Bref, on est kala toyeba que pour moi na mwasi ceux qui ba senteye il faut famille qui misaiba longola ya ki ovana musika. Pourquoi seulement parce que ba senteye mais lelo oyo ko sente koma nango facile bako chao zemi Sonia ezate o l'équipe na média kala mingi te mama pasa mobala zate kalizalaka soni mwana mwasi akumba zemi babali ete. Mais le comment facile. Et comme facile pourquoi nous les influenceurs tozo comme ça makambo eza anormal to comment la tsango nzoto comment comme normal. Bande ko lelo tozo analyser na Stijane de Benita. Merci beaucoup na bande ko nyons tout oyo boza partout dans le monde boko landanga na ngonga oyo ba analyse to ko sala pona ko tuka mutu te pona ko zala contre te pour te mais tozo sala ba analyse justement pona ko éclaircir communauté et surtout pona ko longola bato bazo zwa makambo ba influenceur o biso tozo sala bazo kotisa ngona kati ba vie réelle na bango. Nous sommes les Bantous. Merci na président bébé la présidente maman Nathalie ba meilleur fan du monde nyons tout un grand merci na bino ingénieur je suis derrière la caméra. Un grand merci pena na tata Poe Fapekato, ma grande sœur chérie. Un grand merci na communauté mobimba. Oh bazolanda biso na ngonga oh parce que ba émission auto sala rango mingi communauté na biso nde yo kaka. En tout cas un grand merci pena présence à papa Diego Milito pourquoi pas un grand merci na Jenny Bet industriel moi si à Pembe na moni bongo pe le président Charles Tamboy na Dubaï kuna na mona maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï un grand merci na yope un grand merci na Amelia Moiba la privado ya Orlando Domingos na ngambo Japon. En tout cas bande konanga analyse na biso e bandi kolala kolamuka na banza tomona makambo eleka pona ndeko na biso ya mwasi Benita bato ebele bamonaka lokola nayaka ko acharner contre ye te nde tozalaka boye barando nyonso bomona na réseaux sociaux efutaka nango te soki lelo yo bakomi ke soki bosali rando to pe bofingani tocheli mutu na mutu salaire ya $10,000 soki tomoni deux personnes bazo fingana to futi bino bambongo et kozalika moka malamu. Alors pourquoi nazolinga kosala analyse na début ya histoire ya ndeko na biso Benita aza femme célèbre aza mwasi ayebani parce que ba scandale makasi kolekezo sala mana ba via batu mais tellement baza bato ba yebani te mo eto lobela ngo ezate ndeko utaki na makamba ba vidéo ya sex tape entre temps qui femme mariée. Selon ye natala ba live na mususu ya ki loba non mobali na ta permettre ka ye azana mobali mususu parce que mobali na ye état de santé na ye banda ko permettre ete à faire jouir ndeko moi si to pas bimarana ye eza makam na bango toza banzambe te ko za la vrai et ko za la pe faux. Dans ce cas ya ko tomber na maboko ya mutoyo azaki na mauvaise foi ya ko publier vie privée na bango bazako sala to pe ko bo bazako sala na yaki na pesa i point de vue nanga batu mususu eloko esala nga passe eza nini yango moni lelo na osala ba live ya makamba ba antichrist parce que batu mususu ba mona ka lora Sarah zo régler ba compte il y a quoi ya o régler ba compte parce que Benita mbanda nanga te rando o ezala makase si la raté ezala ka ba wela kimbongo ba wela mobali ozo comprendre donc so eza ke to sala na ba rando topé na zana ba compte à rendre na Benita non Benita za ennemi nanga te na liste ya batu nanga o bana carnet rouge comme ba ennemi Benita zate
azaka mutu oyo akendai ko s'associer na mutu to musunga na etoza binemi. Mais analyse nange ekende le roi nazo venger te ngana sala ba vengeance da bateau to na bango ba faire. Donc analyse à un moment bande konanga botika système ya sentiment parce que nde toza boye mama mota olinga mwasi na ye mwana na ye ya mobali mwasi na ye ba bimisela ye vidéo ya fidélité ya mutakala peu importe ya niveau ya état de santé ya mobali nde toza boye lelo toza en bonne santé tozo lia tozo mela oye koko melanga lobi nzambe ka mutayebi au mona mtazaki makolo mibale maboko mibale na un coup d'œil ka ya mukeboye akomi koka komota mwana babeki mutazalaki en bonne santé munene mbinga nde tozomona ba pasteur bande ona biso ba okufa mingi na cancer na un coup d'œil boye akomi atikali lokwa ba photo ka nde tikali ko lakisa kazala muta munene okoza azotambola boye misu azana misu kitoko lobi na tongo batala boye okomi misu mbale kufa. Alors comme malade topé kozwa maladie moko ezo permettre de faire satisfaire moi sinayo et yaka lelo na vie ekoko melayo yo boya partenaire na o sala infidélité parce que partenaire na akutani na malade. Non, tant baloba pour le meilleur et pour le pire. Ngana esala nga pasi comment na basi nde bazo tolérer biloko ndengo wana. Soki babi basala ngona mwana mobali olinga te. So babi mwana mobali ba tromper moi sinanda kwa sala infidélité ya ba vidéo olinga ngote. Mais tant muto ya ko sala analyse ezala pourquoi? Pona kwa ko dénoncer biloko yo batu ba ko sala ba omona lora ba osala makama malamu meza makama mabe na miso abatu. Lelo so ito ba ito lekisa video ya Benita. Ba video na ya mutakala nenge salamaki wana to applaudir ye. Ya sikezate boy na boy. Mais lobi mwana no pe mususu wa mwasi au sala lora Benita ti. Ah, ya kuna star kuta munena sala ngo kutu basala eloko te leka na ngo ngape na ko sala. Là besoin apprendre bana basi nini que l'infidélité et pas mobali oyo azui maladie na nzoto to pas na ba problème en santé eza normal. Ba mama tokepe hors biblette. Ba analyse nyonso to salaka. Tozonga na na Bible na réalité à vie. Tozonga na ba bantu. Soit disant papa Sazaki na maladie oui. Azaki incapable oui. On accepte. Fala singa divorce. Ponanga pour ezala honorer na miso nzambe, il fallait singa et divorce. Non papa, il faut tout ça divorce parce que ozolo balangai na bimana mobali mususu pour na se satisfaire. Wana selon ngana yonde toyokani, mais selon la loi de Dieu, na osalaka impudicité, na osalaka infidélité. Papa to salaka divorce. Tout ça la divorce on en vanda na bana bosunga yo mais la conscience nanga sur le plan spirituel nzamba oyebake moi sona moi mbalo bakabwana donc oya osala eza susu ki moi na mbalité. Alors nous sommes censés étant que tous ça influenceurs il faut to ya to banda robelela ke makambo ndeko moi si asali eza mabe na communauté sans arrière-pensée sans rancune parce que maman mon côté. Soyez peut sur le plan spirituel, tozongi na kati ya Bible, eza impudicité. Alors, lelo kolala kolamuka, mutaye bara secret liwe ya la ranzambe, ngana akizara ba liwa batute. Et la majorité ya bato balobaka ke mutu bo abomi mutu pouvoir wana mutazara nango ka nzambe. Papa ça que son âme repose en paix. Tokoki jamais kolata liwa ya papa nsa na ndeko Benita. Papa nsa akufi akei. Après quelques temps, ndeko mwasi abandi ko s'afficher na pasteur Ramsey. Bande koto continue étape pasteur Ramsey parce que histoire est bandi kuna. Pasteur Ramsey ngana ko sous-estimer te kaza pasteur te. Aza pasteur parce que ngana 8 ans ya ovanda pena ba pasteur ebele ya Congo ya minene kutu. Makamba salaka. Nde baloba ke nzambe na osambisa bango, nzamba sambisa ka bango. Mais basilisa batuna ba poso okende église. Donc soit disant que
Ramsey aza musai na nzambe naza penda propriété ya ko juger to ya ko confirmer bino que c'est vrai aza pasteur ou bien c'est faux parce que jusque là non tout monde peut ministère na été même tout sera le aza serviteur de Dieu et ça likamo ya malamu photo applaudir to beta maboko. Alors kolala kolamuka bomoni nga nazara plus mingi basé na histoire ya Benita du côté infidélité. Na ba vidéo na ya sex step nenge bimaka courage ya zwaka ya ko répondre batu na média il y a des fois bilo mususu batu so ba oloba oza fautif ba ya ko répondre te omoni ba héritier watanabe baza ba victime pe ya makamba ba sex step héritier a munoko a musicien na ba relation mais en aucun jour atikala ko ya ko condamner to ko finga to pe ko gangela to pe ko kangisa ta mutu moko aloba asala commentaire sur ba sex step nae. C'est-à-dire yemo consciemment ebe que c'est le mot ya mabeza qui privé bimi na réseaux sociaux mutu nyonso alo belango selon ndenga lingeleli. En dehors de ça, papa nsa kufi que son âme repose en paix, Benita ayeli biso pasteur. Alors l'histoire ya pasteur eza histoire oyo esalema na kati ya mariage. Donc papa nsa na kufarate et ndeko na biso mwasi Benita a comment déjà entretenir pe ba relation na pasteur Ramsey. Est-ce que étant pasteur ezala qui important ya koluka ko bimara mwasi oyo azana mobali na ye mobali wana azana azokene na liwa est-ce que papa sa na nzambe za ya solo na linga penda parti oyo etali makamba ya Ramsey na solo ngona sa l'émission na docteur Patrick non ça na ena tune ba question ce qui ba conséquences ezali na ma réalité nyonso oyo l'équipe na ndeko Benita. Alors pourquoi nous analysons sur ba fait wana? Parce que biso toza ba influenceur batu ba yeba te que tozo influencer monde entier tozo influencer bana ba maman na maramnyoso. Alors il y a d'autres choses que toko tika ngwe kate photo ya ka to éclaircir to betela ngo c'était libala ya ndeko mwasi Benita na Ramsey na tikala kolobela ngo te na tikala kosala émission te parce que eza choix na bango ye moko asali choix na ye ayebi pourquoi alingani na pasteur wana ayebi pourquoi alinga sala vie na ye na pasteur wana. Alors pona bato balobaki mwasi ucho kufa après quelque temps lingi mobali bon ayebi te dépendre pe na ba coutume tamsu na coutume ba Benita moi si so kufe le ko bala nao okolinga mobali rapidement na ebite so pe na loi ya justice amboka na biso ezala comment ma place moko que ceux qui moi ça kufe le mobali pour bala il faut ça la ba année na ebite wana pe to sola kana ba kulutu mais ndé comment si tanga sali relation na ena Ramsey batu nyonso ba sepela ki kende qu'on fait à se retrouver a kutani na mobali ya génération na ye mobali jeune o baza ko se comprendre et surtout ngelo e sepeli senga azui homme de Dieu. Azaki déjà victime ya sex step ya ba jeune garçon mais ayeko tomber sur un jeune garçon mais o azali bongo pasteur nga pona nga na mona ekendeko peut-être asali choix na ye ya malamu. Voilà pourquoi ko sa elango ba analyse be mission na banda kolinga te kolala kolamuka aja pasteur et réseaux sociaux kolala kolamuka Benita étant mwasi ya pasteur. Normalement, il fallait kota na po ya basi ya pasteur. Il fallait kota même na accoutrement ya basi ya pasteur. Ba live TikTok na il fallait za ba live TikTok moko ya kote yako sunga jeunesse. Ya zape exemple, si seulement si a uta na souffrance na kati ya foyer na ena papa nsa za victime, alinga ki bana kote ya batu, vi o ekomela ki servir bande koloko la leçon. Mais de commencer à qui na TikTok ko rendre ba compte, je suis parmi bato ya ki rendre ba compte na réseaux sociaux. Sarato la yo, olobaki na nga, na koza mobali te, boye na boye makambe bele alors na vie basala mampo na pouvoir batute. Ce qui sarato la lobaki na yo ke orozwa mobali te, yo ko luka mobali te ka po ya pouvoir sarato la te, yo luka mobali oyo azo répondre na ba critères nyonso oyo kozala heureuse na mariage wana oyo boko vanda na ye boko bota bana boko tonga foyer parce que ba réalité le kana na banda mabala biso toyebaka te ba scandale ntango yaka na réseaux sociaux biso toyaka wana rapona ko analyser. Alors ndeko mwasi na mobali na ye Ramsey babandi vi na bango TikTok eke zongi tembeke zongi nzamba ye kosala ongolo. Bomoni bipai wapi na lingaki penza après mission oyo na koyamba docteur Patrick to solola na ye vraiment likambo oyo ya mbongo ya bawei. Est-ce que ça na ba conséquences na ba vie ya batu? Kolia mbongo ya mawei assurance vie nde balobara wana.
Est-ce que ça a un impact na vie ya mutu? Ndeko na biso azwa kita ya ovanda na papansa. Papansa pas aki ingrate atikela ki assurance vie. Monta ya mbongo pe to ebite to lalaka to lamuka bo un bon matin ndeko bandi ba live. Yo Sarah yo la kisanga relever de compte na yo. Yo la kisanga boye. Wala mbongo déjà ya papansa et komi kuganga na compte bancaire na ye. La kisanga boye, la kisanga boye, la kisanga boye. Alors, c'est tout le monde a que comprendre que pour batu ba ça la différence ya vie privée na vie ya réseaux sociaux té. A côté que la batu disent que ba pesi mbongo ya assurance vie a komi boss, a komi patron. Kolala kola muka kofinga batu ndeko mwasi a se retrouver na Kinshasa, yena pasteur basa la mariage après 4 à 5 mois. Il y a enterrement, il y a ex-mobali nae, il y a défunt mobali nae. Est-ce que moi si pour bala après liwa ya mobali, ils aura combien de temps? Bande kobo comme la commentaire parce que toujours analysé. Libala eza lipamboli eutarapa nzambe babo ya lipamboli wana te. Mariage salamina banza bandeko nyonso na réseaux sociaux na TikTok partout. Botikala komona tam kolomoko te Sarato la asalelango émission parce que ça mariage babeta ka maboko so bosola na mutute o garder na oka silence bato bayaka ko tuka mabala bato baza parmi bato bazaka na ba combattre ba mariage baza ba démon ba antichrist. Alors ndeko bali gloire à Dieu nzambe patiki eta PC bénédiction ya mwana tellement zalaki trop insulté sur la toile bakata ye ba trompe abota kate par là na ngina profiter na pesa batu conseil kosala makambute po na réseaux sociaux bazo harceler yo yo kutu na mobali na obobala na mukoni ni ka po na yo ki batu balobi na ngabongo ale mbongo mo ezaki na projet mususu toke to bimisi mbongo ango toyemba mo to sali mariage ambangu mbangu ka po na prouver bino bonso après 2 jours bala ngo ekufi. Est-ce que Zaki maman fallait tout ça la mariage? Tout ça la mariage car poto prouver bateau bateli biso point. Ngana yebi moi sina mobali babo tarabana na bango po na bango moko ba sepeli que non papa en tout cas ba frère bolingo na biso ce sont les enfants na monine tito banana biso ko bota to botata 2 3 4 place to suka to suki mais to banana biso de ko botezara ko yokana. Mais les lots batu bayo tia batu na mutuke so ba fingyo kisita na bata normal poko lo rotaze mata ya vagabond moro oyo tia na réseaux sociaux pour pouvoir batu ko botaka. Nde omona ka batu abonga zui zemi na suka nango mobali o ache zemi aza incompétent. Mobali wana za irresponsable. Mobali wana sengela ki azala na destin na été. Mais ya sali yango pourquoi? Parce que bino bo seka e kabotaka te ayeli bino zemi ya tembe na réseaux sociaux. Bande wa musu abasi ba koma obota ponda azana so abotika bana misatu. Mbongwe mati na poto. Mbongwe mati. Asala te abandozo mbongo na mito abana. Est-ce que babotaka mwana pona intérêt moko songolo pakala tozo bota mwana na yo na esengo ke na bota mwana na ngana bokola kola babala na mona bakoko. Alors ndeko la biso Benita Nzamba sali grâce azalaki mutu mafinga na kati ya réseaux sociaux ekomba bakombo nyonso to ekeye zongi Nzamba pesi mwana zemi en fait ndeko azwi zemi asali moko sala ba vidéo simbite aye kozonga na epe na kati anonymat abatela zemi na ye. Bon matin to la muki Benita sali biso vidéo zemi se pusani ekomi munene batu bakomo kama mais mobali na uto kufaka lobi awa zemi uti wapi. Boke bakana ba acte o toza ko poser lelo ça va nous rattraper demain. Benita n'a jamais été sage ko bandana papa ça. Parce que ba audio o e fuita na réseaux sociaux e bima ya ba conversation sur la mobile na yo aucun homme a obala mwasi ya ndenge wana so mobala bali mwasi ya ndenge wana an intérêt ne mo bo alandi et so intérêt wana sili au pesa mukongo bato batala biso bazara bazo bate
Lelo mobali mo avai na kwa ata biso basi. So ba 2 fois 3 fois moni ke garçon mo abimana na basi a publier bango. Garçon na bimana mo sa publier ki. Garçon na bimana mo sa publier ki. Yo so garçon na lingio o bando vivre na ba calcul. Ozane na ba doute li comment na katima libanda. Parce que yo ka de ba sango ke garçon wana publier basi. C'est pareil avec notre sœur Benita. Azaki ndeni na belle famille. Lelo soki batu bozolinga côté ande kona biso a moi cité po biso photo zong c'est na raison. Benita bandi ko finga ba belle famille lelo te. Tozonga na vie a papa ça. Benita yam comme sous soit ko clasher belle famille. Benita yam comme sous ko soini sa papa ça na média. Abimisa ba audio a papa ça. O ezali ba audio moko eza ya secret que ozo solana mobali na yo azo expliquer état de santé na ye. Que azana ba insuffisance rénale, azana ba cancer, ba malade belé. Yo enregistra vidéo wana. C'était quoi l'intention? Ola la rana mobali mo enregistra ka eso bo solo là. C'était quoi l'idée? Peut-être que vous allez enregistrer pour garder ba preuve. Mais soyez ba preuve wana comme bima na réseaux sociaux bozala ka binomi balé. Ezanini. Alors babilo ko ana nyonsto e aka nango ko rattraper batu. Mutu poko changer que oza sous la même personne te mais bon, soto wana salaki ekokole o kaka parce que le passé na biso rattrape biso na futur. Ndeko moi sinzamba pamboli na zemi. Tolali tolamuki abimiseli biso video ya zemi. Bitumbe bandi. Ngai saratola kande na vandaka na ngana lamuki na tongo pe na vandi boye omona ka téléphone bandi kolela ba vidéo bandi kokota. Benita ki obundisa mabokilo. Bande kona olinga Toyoka ezana ndeko na biso moko mwasi azaka na TikTok komone Mervin yepe babenga kaeba pesa kaeba matière à batu ba expliquer relation mobimba e bandati e koma Benita na relation na ndeko pasteur yango na tuna ki ne bandela mission est-ce que libala o ezana vie na tsheli bino elema o bolandango Saratola TV leki ya Ramsey o asaki live lobby ye mutu apesaki Benita copie ya Ramsey na TikTok. Il a contacté Benita en lui disant quoi? Ma sœur, tu peux nous aider à promotion ya grand frère Nanga parce que grand frère n'est à Yembaka, Ramsey à Yembaka. Est-ce que koki ko aider biso na promotion? Comme Benita za fi a soif mampouye bande ko kangi depuis longtemps. Ah, parce que comme la batte belé, abi ok na edebi no frère no zanan. Est-ce que continue la photo na ina personne numéro na nga otin da photo? Ndé le frère appelle ça qui numéro ya Ramsey na photo ya Ramsey pas Benita. Le frère o sala live lobby muta sali ki Benita en contact pour mettre Ramsey en privé. Oh, les qui n'ont pas qui ont besoin de foule on internet et tout ça, ou yemba banzembo et tout, ok na après tout ça lango, mais n'en a besoin de mona, nze bango yemba ni nani. Ba komi ko solo là. Ramsey n'était pas intéressé à Benita parce que Ramsey il n'a que 28 ans. S'il a beaucoup c'est 30 ans selon les dires de la personne. Là c'est pas moi, d'accord? Selon les dires il y a mouton appelé une histoire parce que Aza proche à Ramsey il n'a Benita. Il m'a dit, Mervin, je peux tâtonner. Il peut avoir soit 28, 30. À combien il a 31 T. Et Benita ekala Luna Champagne. A Benguié. Directement comme, ah, le quoi pose un pasteur. Non, tu ko bima na batebele awa. Mais batuango. Bimisa ba nudité nanga na internet. Il le cause pasteur. Na olinga vraiment na bota. On a vu Benita lo barabongo. Na olinga vraiment na bota. Na olinga vraiment na bala. Mais place nazo fanda. Mobile azaka ya côté les maté. Mais papa oyo aza quand même docteur. So ki le lo akufi. Yeba ki tokotika na ba bien. Yango nanga na lingio. Tozala na biso. Kokipe acheter. Oui na na mukolo na yo mais tokofanda nzamba rosunga biso. Ramsey à répondre ye. Hein? Elle dort, hein? Ok, ferme la porte qu'elle se réveille pas parce que si elle se réveille ici, les matières vont partir bébé. Il y a des matières de kafou ici. Elle a fait caca. Elle a fait caca aussi. Ah, ça, après. Tu connais kafou?
Ça veut dire quoi, kafou kafou? Ah, tu connais pas. Donc, va t'asseoir là-bas. Il y a kafou kafou. Ramsey a répondre à Nganaza, serviteur de Dieu, mais Nazo souffre pe na Chypre. Vous comprenez? Nazo souffre pe na Chypre. Ando benga béni ta maman. Wana za selon ba dire o ba opesanga. Ando benga béni ta maman. Maman oza pe na raison. Tozo sambela nzambe mais na Chypre na o souffrir. Lokola po lobi ke nani cancer à mobile ne comme na stade terminal. Eza nango mabe tenga pe na zakananga na mwasi te. Vous imaginez Ramsey a sali 10 ans. Akena na Chypre na âge à 18 ans. Selon ba dire o ba pesinga. Akena na Chypre na âge à 18 ans. Mais aibisi benita ki aza chaste. Amona nzoto mwasi te abimana mwasi te. Soki ba benita ka asali makambo et tout akosepelise auza muta liboso ko pesa ezemi. Ata balobi ke matrice ekufa ya robotisa ye. Benita pe basoli ne bon abi ah c'est comme mobile na komi na stade nini ya cancer et c'est terminal bientôt vraiment azokufa na ye. OK un pasteur basolo libongo toke mbang pona na taming te mwana oyo lamuka papa nta na mbeto hôpital un pasteur Ramsey ma vie Ramsey omoni papa nta wana yozolia mbongo ne lokwa nguba na famille na bino boko mona mbola muté nani Ramsey tu vas périr yo kokufa avant papa nta esprit ne kolanda yo parce que yo muto bino bat bo précipiter liwa e papa nta Benita papa nta na mbeto hôpital parce que azaki na soin palliatif bat baebi yango eza bato baninga keda kokufa papa nta na mbeto hôpital Benita zui carte bleue ya papa nta ayibi mbongo wana selon ba dire histoire o ba pesinga ayibi mbongo ake Chypre bomona ki Benita na Chypre asaka ba vidéo mo baza na Chypre boy oui atika papa nta na mbeto hôpital wana za idée ya Ramsey na pesa ke idée wana tika na mbeto to kutana nanu ba kozwa soin to na poto ko kufa te yaka to kutana Benita n'avait pas l'argent parce que papa nta bando pesa kaka $1000 mais comme la personne était tellement malade Benita yibi carte bleue ya papa nta ake ko bimisa mbongo ake siko akuta na Ramsey na Chypre nda bandi ko expliquer abandi ko bete détail vie na ye ko banga note nga na kopesa mbongo na lingi yo tozala oza pe jeune bat ba osekanga trop atangele kuna kombo nanga wana selon ba dire ya garçon wana abi fima obwasaka na TikTok mama député Mervin Bondonga a gagné $6,500 wana à l'époque na gagné $6,500 plus $900 à moi na ye sans compter bon à papa bango aibisanga même Dieu n'est pas capable repesanga mwana et choquanga parole wana vraiment so pesinga mwana et ozala bien Ramsey lobi d'accord pas de problème le Benita quand a besoin de tomber enceinte les mêmes jours oh a koma ki na Chypre Ramsey dit non ngana pasteur et sonné ma beso tomber enceinte maintenant je vais bien te baiser excusez pour la terme hein je vais bien te faire l'amour mais par après faut omer la pilule du lendemain parce que Benita Kenda qui n'a pas faux date elle avait tout planifié elle a prémédité pour tomber enceinte mais arrivé là-bas pasteur dit non Sarah Tola TV. Je pense que Bandeko Bouti Kolanda, explication, il y a Mervin, a expliqué relation à Benita, na Ramsey et Outa na promotion. Parce que biso influenceurs, nous sur les réseaux sociaux, ils ont la TikTok, WhatsApp, et wapi partout, YouTube, batu ba na facilité à contacter biso pour na promotion. Alors, ils ont un audio moko ils ont circulé bima ki kande bazo swana na belle famille nae. Ndeko wana mobali mutasala bango relation na Ramsey. Ramsey il paraît à chantre de l'Éternel. Aye marabandi monzamba za pe pasteur. Bandeko ne bazako lukele promotion. Et batala ina TikTok mutako sala promotion wana bien Isaiah Benita. Ba foutie pe mbonga banusa la promotion, ba tie bango contact na artiste et c'est par là que tout a commencé. Ndenge ndeko wa moi c'est azoloba.
Ezape mabete relation nyonso ko banda pe na taxi bato musu pe balingana na taxi ya ba mati na taxi balingani babalani pe baboti bana ti lelo pe baza eza relation to condamna ngote eza relation eza bénédiction na ye eloko nini etindinga na sala émission na sala analyse oyo bandeko Béni tazui grâce na kosambwa nyonso asambwa na réseaux sociaux au moins mobali moko alingi ye andimi koya kobala ye ata bato baolo bake Benita mutapesa ki mbongo bandeko phrase na ina bongisa basi combien bana mbongo o bakopesa pe mibali babala bango me mibali baboyaka Benita pa koza na mbongo apesi Ramsey balanga boso Ramsey aboyi na ye mobali pi faza na volonté wana ke ya ondima na obala mwasi oyo to ana combien de bateaux to yebi basi kitoko bana bambongo me ba obala te o mobala ndima penda assumer que te na osala ata présentation à pamba ce mobala ndimi ko sala ngona mwasi c'est que quand même il y a la considération ba to moni basali mariage na bango ba pele bandi kokota na ba téléphone awa na che vidéo wana po na ngai boyeba relation na bango ninge bandaki na ninge komeleli na mombele kuna epa mama ba Ramsey bitumbeza Benita akomaki lobby na vola lobby na zemi na ye aye ko sala trouble na belle famille aye ko finga na belle famille bandeko toza ba bon to monde toza boy so ba lobby yo komana ti mama ya Ramsey tokoma yaya ya Ramsey oyo Benita mankaki respect olinga te mwasi ndeko nao a manque au respect na misu eza biloko il faut batu bo sala ba live ya websa ndeko mwasi boyeke Benita ozui grâce au bali ozui grâce ozui zemi c'est-à-dire mobali wana a sepelisio et puis azo répondre na ba critères nyonso ya ba qualité mibali olingaka façon ya kobatela libala eza boyete ndeko Benita zo mema mariage na ki star mwana nga star a TikTok ke ya bele tous azui ki ya bele tous na ya kotisi ngoti na ndako libala na eti na mariage na ye ezelo moko oyo ezalaka te na sa moi oyo Benita akiko bunda bitumba kuna il paraît mobali na ye en gros ça peut moi si mususu na Chypre moi si ngo ba ye na Kinshasa par là na ngina lo baboué omoni mutu soso koti na kati ya trou soit accepter ba réalité kutani na kati ya libulu soit luka obima sain sauf ndeko Benita je crois ba live na ngana banda ko interpeller conscience na opona koloba na OK sala effort ya kozwa temps ya ko observer avant au sala o sala choix ou bien o linga mobali parce que tant wana ya observation so kopesa ngo temps oyeba ke mobalo alinginga na mobalo alinga te mobalo azokosanga mobalo azokosanga te yo na Paris mobali na Chypre makambeza oleka na kuna yo oyeba te mais au moins tu t'es précipité ozui zemi nzame mutapesaka bobalani alors nyonso oyo ko komela yo na sima il faut assumer ngo ma chérie parce que tu n'as pas eu le temps d'observer ton homme. Ozwa kite akoluka ba information sur yete. Alors ce qui le komi ke mobala chezemi, mobala sali boazongi si boye. Épargner na o belle famille, yo assumer kaka bolingo oyo lingaki. Makambo yo lingako prouver mokili. Au quotidien na kacha libulu moko boye na famille moko boye, bazo bimisa ba secret na ona facilité parce que biloko nyonso zo bima na réseaux sociaux c'est la famille. Ba vidéo où totambo la petite sœur na bango utai ko parler confirmer même makamba bazemi ke moi si mususu za na zemi. Donc eza humiliation mobimba bandeko. Histoire a Benita ezo concerner bisote ezo tala pe bisote. Mais eloko ezo tala biso na kati ya histoire eza que nyonso to mona na réseaux sociaux eza ya ko copier te. Influenceur il faut à l'exemplaire. Mama bodlo ngwana vie ki fanatisme. Kapo olingara mutu wana donc na mutu azosala makambo eza hors mibeko ya Nzambe na makambo mutu azosala eza hors la loi makambo ezosala eza hors coutume ma famille toza ba bantu mais bozo applaudir bozo beta maboko tout simplement parce que boza ba fan
Benita aza ko se permettre ya kotika ba camarade na ye ko fongola munoko ya ba camarade na ye ba finga belle famille. Na yoki yango esalinga pasi wana na ochaka video awa to yoka parmi ba meilleurs amis na ye nde baloba ba amis de souffrance akutanga akufela ki papa nsa akufela mobile na ye ba ami o bazaka na ye na matanga ba proche quoi. Problème ya famille na ba belle famille ezalaka médiatisé te. Kotika ka jamais ba camarade na yo to ba fan na yo ba banda ko gérer foyer na yo vie de couple na yo na ba belle famille na yo. Ce qu'on manque qui ba belle famille na au respect, tu n'as qu'à les demander pardon. Bobongi c'est à l'amiable c'est tout. Est-ce qu'il faut y aller sur les réseaux sociaux ba camarade na ba banda ko finga ba belle famille na yo? Est-ce que libalo eza na vie? Est-ce que o eza makila ya papa nsate? Est-ce que Benita ba sokola e? Eza ba question tozaka komi tuna. Boyo ka bandeko. C'est kanga mbona bino d'accord? Si moi na bino ko sala live, boye ba kike yo sala live. Na sel kanga mbona bino. Ngana okipe na moi na bino tinga okipe ndeko. D'accord? Na okipe Narcel wana kanga mbona bino. Narcel aza yaya ya ba mobala Benita. Narcel azaka na poto. Narcel akita Kishasa nzela mona Benita po baya ko bala Benita. Donc Narcel en quelque sorte a représenter maman ya Ramsey parce que les loso maman na bango azate ba otikala na Narcel. Mais comment ba camarade do ba kozwa audace ya ko manquer belle sœur na au respect facilement boy. Oyebi ke maramba boy to mona ngora physiquement mais ekotaka pe bondoki ekotaka pe bondoki parce que azalora tata mwasi. Ekotaka bondoki Benita oza mwana mungala fungola misu mama. Kokanisa te batu nyonso bayaka ko soutenir yo na buzoba bayaka ko kotela yo bayaka ko sala ba live ba sala na avantage no te misu ba sala ba détruire yo. Batu wana nyonso mona wana bana ba problème na ba belle famille na bango. Po ani no ba benga ote ke Benita fingela biso pe belle famille. Est-ce que bango basi ba ya ba finga ba belle famille na bango na caméra? Mwana mama oza mungala mona musika. Balobara boy la jalousie n'a jamais été permanent, mais la jalousie ça se crée. Au moins tant ozaki Benita ya papa nsa, Benita est le côté ya fille ya manzanza, Benita ya fille ya synthétique na mutu. Tant ozaki Benita est le côté wana penda koza rien. Bozaki bien. Mais yebaka mutu soki nzamba bandi ko élever yo, nzamba pesi yo mbongo, monika ba même personne bazaki no bien. Ba onde ba kokoma banguna no bataliboso. Comment vous comprenez tout ce monde a été? Makambo est allé famille na yo. Est-ce que fan na yo, ami na yo, ana droit au gérant? Ba maman toza la batu. Toza na ba fan, toza pe na ba opinion, mais en quelque sorte, ton a problème ngwa te zandenge nini, total rappel que toza ba bantu et loko nga na sala na famille na ngate. Mais pourquoi bo otika mona muninga na erreur? Na moment où aza na grossesse, motema moto et abe sanduku. Mobali sera dans la mission na vie na okova na ta 10 ans. Mukolo mission na ye ezala accompli. Asiminzela ke. Mobali mon côté. Akolinga ba camarade mwasi na ye ba finga e ba dénigrer ba sous-estimer. Loba mbango mi bale ba finga na ndezala ke mwasi na mbali ba ofinga na shamba longba wana eloko te ngam na sombela ko lipa. Mais soki komi ko bima na minoka ba camarade mwasi ba proche. Ba retomber nango to monango lelo te boko seka boko lia boko mela boko lala bolali na epe bola mukina ye mais azana ba projet na ye na motema parce que motema mutu eza sanduku. Est-ce que libala o eza na vie tozo souhaiter la ngoma bete mais to yo waka ba propos on occuper na moi mais pour nous on a trop salité. D'accord? Il faut que tu sois reconnaissant Narcel. Yo tu okenda kini on a so bete to ngo kekinte na kini na olia bie botambola bie bovanda bie bolie bie bosumba bie kisasana na grâce à Benita. Hein? Au point de proposer des grâce na niveau boko. Oh, ba finga okendo nani. Yo so le pas Benita za moi si ende ko faut manquer respect. Azan droit lo baté. Live lobi non cha fo lo za ko so ko ta miniature non cha photo na miniature ko ta ka TikTok. To bongisa sima d'accord? Si moi na bino ko finga Benita boyeba ki. Boti ko ça va semblant. D'accord? Et le bazan a balinde ko na ko na ko soule muninga. C'est quand le quoi balinde ko na bino. Donc Benita nda bali Ramsey.
c'est très grave. Bon, on a évité la relation ni Benita Tisarana ba master na oyo parce que on a évité que ça relation virtuelle. L'évangile, selon moi, dans la relation virtuelle ou les réseaux sociaux, ce sont des relations à ne pas considérer. Et ça, des relations à court terme et qu'on basculer à tout moment, beaucoup bébana à tout moment, à quoi là un bon matin la qui jalousie côté lié à fingio, à quoi c'est le macamboudo. Et ça, des relations à considérer. Mais à ce que je sache. Ba relation o nyoso Benita tissé na ngoka na TikTok. Mais maman, est-ce que famille nini ko linga ba camarade à moi si ba finga rabango? Nga na côté la famille wana te parce que ba réalité pe o yozo vivre nga na ebité. Na côté la pe famille wana te parce que famille wana nde mutu epesi pena matière na kati ya réseaux sociaux. Mais ndeko Benita si et seulement si que yo na motema na yo au considéraka ndeko Ramsey il faut kata hémorragie oyo tolali tolamuri pe suki wana te to moni susu ndeko ya mobali ya Benita bimi pona koya koloba ye pa otika makambo wana bongo te bako finga famille na bango bongo te Benita za nani bona donc ozomona ba problème ezo continuer ko s'aggraver makambo na makambo za koya koto opende ko mwasi wana o baloba za na zemi ya pasta yepe famille na ye mataki TikTok basala ba live Benita soki makambo yo ezo koma grave boye eza parce que yo mto fungoli porte et porte ozo fungola ngo ti spirituellement eza polele hein même sur le plan spirituel porte yo fungoli mabena en tout cas il faut yeba ndenge ya kokangango TikTok toza eza monde moko toza la wana na bandoki toza na ba race tout toza na bangwana pouvoir à malobe existaka ko banda papa ntati to koma place to komi na conscience na yo moko étant moi si analyse nini ozo sala pona vie na yo analyse nini oyo ozo sala pona vie na yo lelo batu ba belle famille na yo ezo fingama na ba meilleur ami na yo lelo ozo fingama lelo ba komi kolakela même na mwana no o azana kacha libungu Benita revoir lisusu ba calcul papa sa akufi obandi vina Ramsey ozui zemi mais ba problème eza kolanda yo et papa ça ozaki na ba problème na ba belle famille ozaki na bazako reprocher yo impolitesse yango wana memi yango lisusu na belle famille ya mobali na yo Ramsey lelo yo batu bakomi kolakela zemi na yo mabe batu bakomi ko sécuisa mémoire à papa ça keba les esprits abandonnés batambola ba kota ba travailler à travers ba maloba et ba maloba wana ezwara pouvoir na vie ya batu soki ya malédiction ezana kati maman il est temps kanga maboko kanga munoko kanga makolo lukelongi ya nzambe po biso awa ba analyse tout ça là na biso kaka toti kaka te entourage o bazo entourer yo lelo Benito Zimbongo ngana ebisaka na matanga papa sa ba camarade ne mutu ba obetela ngama solo ba obala ine na matanga bondima kate me yora un jour na yo bimisa bango yo zo mona bato ba pembeni nonde ba camarade non yo kati nde bezala ke so ba likamore bimi pona yo mutaya sali live bando finga kote lio alingi yo te a luka visibilité pe na sima kombo ya be ba fingi ya be bonga pelo wana sarana to yo kana te na kote la ka ya be wana kaka pona zo succès pe na sima ya be na sima dossier ngo et puis pona rendre sara ba compte mais en réalité mutu wana lingi yo te na état oyo komi nango Benita moni camarade malamu alobano Benita kanga munoko ko répondre te alobano Benita ko exposer sous zemina ote Benita ta ba fingi okanga ba porte luka belle famille na obo bongisa la vie continue mais ba camarade na yonde bazoya ko salela ngo ba live baza ko empirer situation bazoya ko finga mobile na yo bazoya ko finga belle famille na yo mama tozotala na misu mais conseil gratuit bandeko nanga basi bosala makambo pona pression internet te bosala makambo pona prouver batute en tout cas merci beaucoup na bandeko nyonso tout obolandi pena émission o na boke binyonso ba commentaire na bino to anango besoin ba remarque ba conseil ba critique et sunga biso poto améliorer musala en tout cas merci beaucoup tokutani mbalasima au revoir ciao.